La chair est faible, ton bible. Et bon, barouti, banda, makambo, ti le ta vidéo à tolo, ni notre monde a été poigné. Le bol muto bwana ba bêtise no asala yemo en privé mais banda côté ya ti le loba na ba edina bal to mona ta kaleso nete ota dans la singa le cher est faible ndeni kai bana bango do yeka bango génération mo kai mai kala mai Moïse mi et génération mo ba pasteur Android on dirait na ba vidéo na mai kala mai na téléphone enseigne et comme pas na ndeni ngana tant bango na filmer bango asali oh mina mo se batu ya libala abisi abi c'est bon le be ozana kits na tongo voilà. Là, on peut bien reboter, on crée un problème. Et il y a des gens qui ont sauté. Le but, c'est de tout bien filer tout le monde dans quartier. Alors, le papa, il est billet. Il y a des gens qui ont sauté. Vous comprenez, il faut que vous ayez un sens pour courir à regarder. Moi, il y a des gens qui ont sauté. Merci beaucoup fidèle internaute de Dada International Télévision, très chers abonnés, très amis, on vous a tellement ébélé partout dans le monde entier en train de suivre cette émission. Vous avez ébélé, vous avez mingi, vous avez Dada International Télévision et ça la ranga makasi et puis ça a mis sur force royale pour nous sala. Merci à tous les compagnons de Dada International partout dans le monde entier au Boza, jamais sans vous. L'actualité nous appelle. Le devoir nous oblige. Nous sommes avec Ayam Sayam, un ami, un confrère. J'espère qu'il y a des analystes, il y a des valeurs, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, il est toujours là, il est toujours là, présent pour nous remettre un peu et puis Kolobelango. Merci à Aimé Koukou, à Sam Koukou en direct de London. Merci à Fidel Nganga, tonton Bonbon. En direct des États-Unis, mon Congo a ma beaucoup peut-être Fidel Ngang en direct des États-Unis, sans oublier le président James Kayembe, ONG RLC en direct de l'Afrique du Sud. Sans plus tarder, on peut déjà invité. Bonjour. Bonjour à nos téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Vous êtes si nombreux à nous suivre. Merci beaucoup à Dada, Laini Kanda Kanda. Très belle, très bien habillée. Merci mon ami. Très jolie aussi. Ah, Obandi. Caméra voilà, ça se passe comme ça avec Doudé. Hein. Ouais, sinon, ça va, bien habillé. Merci. Et ça, là, ouais. Comment agité? Je te jure, comment agité? Les compagnons de Dada International ne pas c'est ça. Oh, elle ne sait jamais en soutenir. Jamais. Donc, jamais sans bango. La minute n'a jamais sans bango. Ça tellement ébélé. Les compagnons de Dada International. Ah, les compagnons de Dada International. Ok. Moi, je vous salue, je vous aime beaucoup. Voilà. Les compagnons de Dada International, le bel Nana, en tout cas, félicitations parce que on a parlé de ça avec Dada avant. Il fait ça, ça va tenir quoi. Tant que jamais sans Bino, en tout cas, je suis tellement content, donc voilà. Un grand merci à Chris qui est à la prise de vie ici. Voilà, et de l'autre côté avec Gilit qui assume de l'autre côté. Un grand merci à vous. Je suis avec Dada. C'est avec nous qu'on va essayer de mettre carte sur table, noir sur blanc par rapport à l'actualité et l'Obama et Bilé. Très cher ami, Nasa annoncé. Voilà, vous êtes si nombreux à nous suivre partout dans le monde. Un grand merci à vous. Vous allez brancher dans Dada International Télévision aussi à Oussena News Télévision. Comment on va évoluer. Donc mettre carte sur table, noir sur blanc. Pas beaucoup la mabété. Pas beaucoup la mabété. Mabé est mabé. Et puis ce mouton ça mabé, il faut y aller qui osa mabé. Il faut bimiser peine à poisson. Voilà. Et puis il faut ça qui est fort. Ce mouton ça mabé, yemoko a yebité ko osa mabé. Au rappeler Eric Ewa awa osa mabé. Ya il go coller a osa mabé et permettre ya zo moi acha moi garde fou. C'est ça. Mais au moment où mouton ça mabé, bon rappeler était et puis yemoko osa mabé a conscient. Tam chose inconscient. Conscient et conscient zaté. Mouton inconscient zaté. Yebisika ngana kananda kunanga. Je vis seul, moi seul dans ma maison. Voilà. Moi musala pe azali soute, naza banya unanga mi balé. Allez au moni ngana moi si ya bato aza marié likolo ya mbeto. Toke normalement.
On s'en est inconscient, Dada. On est sérieux quand on va devoir nous désober et puis actualité nous obligé si. Par rapport à l'actualité, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. To là qui to la qui demande pasteur Moïse Mbi qui lance le message en disant que ils en a battu. C'est complot d'abord. Voilà, par rapport à tout ce qui s'est passé na ba année o eleka qui Eliane to le bilan posé le o yebana qui Eliane donc selon le pasteur n'engé te comprendre quand na lo barabato batala biso bazala tellement maele koleka biso quand ça net au fan boto maele nzoka za bata maele belé basa bango ba héros dans l'ombre baba tamakana basima ba caméra oyo donc tu comprendre le message exact que gospel moko boye et sollicita qui pasteur pour asala nini bon comment dirais-je à diriger le rôle ambassadeur il y a concours moko boye ezala qui même ba yokana kité yango problème wana et limite. Ma première question est de savoir est-ce que le message wana endroit où est là que le pasteur to ba pasteur au ba na compte en ba ko pesa on a cher il a un endroit moko approprié pour nango. D'abord merci beaucoup Dada. Moi je dirais d'ailleurs c'est l'immaturité. Ça fait très mal. Au moins j'ai tourné une émission hier, j'ai parlé de ça. Ça dit je condamne les anti-valeurs. Je suis contre, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de certitude, pour nous condamner les actes de opposés. Voilà. Oui, il y a hypocrite, maintenant hypocrite vrai. Voilà. C'est différent de mon toit, hypocrite totalement. Ok. Il y a certaines personnes qui sont hypocrites totalement, et il y a certaines personnes qui sont hypocrites, mais pas pasteur. Ok. Tu vois, c'est ça le problème. Non, au Sambé, le ministère amène à l'époque, tout ça a fait sans souci, paix à son âme. Tout au Sambé, papa sans souci, Matondo, na ministère amène na 7e rue. Et pas Léopold Mutombo Kalombo. Voilà. Toi, en enseignement, moi, je sais que Bilo rebelle na carte église à sacré. Ok. C'est pas pour rien bazouara bateau moto ana gindo ki ba tient na permanence. Ba ko tiki ba vana ndako na ba traiter kana musika. Mais tant ba zuye ba tient na église na permanence. Ça dit même permanence c'est comme un sacré. C'est ça. La Bible dit Jésus a dit à Pierre, c'est en toi que je bâtirai mon église. Il n'a pas parlé de Pierre, je bâtirai mon église avec cette pierre. Non, il a parlé de avec toi. Pierre, je bâtirai mon église. Quand il parle avec toi, ça dit la moto. Ça dit moto ne azali église temple en Zambie. Ça dit ngana au monde temple la cité Bethel. OK. Excusez-moi bande ko bolongwa rapide na ministère so ya cité Bethel. Bolongwa bolongwa église. Bolongwa église musu soit de rester à la maison. Moi j'ai prié na ministère amen et pas Léopold Mutombo. Depuis la longue kuna maintenant na longwa na comment ça na église de noir. Non mais parce que banguma ba obima tu makolo bangolo ba mo makolo c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Nous m'accordons spirituellement. Comment on obima physiquement? Traitons des choses spirituelles en la spiritualité. C'est ça. Traitons des choses physiques en la physique. Comment tu traites ngoumo à côté qui n'a pas mis à sauver mari de nuit. Bon, tu as un mari de femme de nuit. Mais femme de nuit, on va délivrer un télémi bien à mon femme de nuit, on a un autre. On a une impossibilité au salon. Mais ce qu'il faut, allo, tu as la messe à la cuisine. Lukambongo, papa na moniango, on a après. C'est pour blaguer avec Dieu. C'est la prophétie à faire. Pasteur Denis les Salango, c'est ça, pasteur Denis les Salobi, ils ont la fac. Ils ont le kuta, on est au sabané pour préparer pour faire appel na bana nzambe ba l'église ba ko tsambongo bango ba gagner. C'est ça. C'est ça. Problème est nini. Passer à la télé, c'est pas un problème. Voilà. Pas condamner Roger Baka trop, on a martelé sur Roger Baka trop, appuyé sur Roger Baka côté négativement. C'était pour dire que Roger Baka ça m'a bango na bango ba nzambe ba ko funda na raté à la télé, bango na bango ba sali na nzambe ne ba lo na biso. Biso c'est de toucher bango to toucher ba ouin. OK. C'est-à-dire nous les païens quoi, c'est bango. Nous les païens c'est de toucher bango ba sali na nzambe. Attends s'il te plaît. D'ailleurs que malem, on doit aller molo quoi. C'est-à-dire biso ba païen biso ba païen c'est to lo bana bango
biso ba païen selon bango surtout lo bana bango ba sala nzambe selon bango omoni ba mingi ba sala nzambe selon bango biso ba sala nzambe selon bango alors mais je te jure il y a beaucoup de parvenus na mosala nzambe tuna bango même pasteur wana to beta masolo nde ndenga mabete ndeko na biso Moïse Mbi aza consacré wapi ba consacré na mani et pas nani on a quitté to ba consacré to papa bango faire ba pasteur nyonso ba pasteur ba consacré déjà comme pasteur église monene bongo ba consacré après non abandeka ko intérim il y a pasteur papa azo appelté oh Jésus c'est ça le problème il y a mon émission il y a beaucoup de parvenus. Il y a beaucoup de parvenus dans cette matière. Au moins dans la matière, oh dada, vous avez vous aussi. Gallo. Non, on parlait de pasteur ici et du coup, au frère. On comprend. Ben oui. Nous signalons la présence. Nous signalons la présence de Gallo Voulouzi, Poutine. Je te salue. Merci beaucoup. Voilà. Il est parmi nous. Il s'appelle Gallo Poutine Voulouzi. C'est pas un problème, c'est un frère, on va arranger. Donc, en fait, ça dit, il y a beaucoup de pauvres en esprit. Ça dit, au monde de l'Ougambon, c'est ça. Au foot à palin, au footibon, au salimar palin, au tché carburant à car, au salineto au talabé. Bangos comme au gané ni escroquer. Dans la nabison, on a fondé l'église, non, on a battu belé au saganati. Na yebisio. Na l'équipe a non belé baba pasteur baté en l'église na bango. Na rolo banano, je suis un bon parleur. Bango rolo bakito. Na mais y a mon le cop bango ça. Pas de mettre gars netinga, ma men netinga. Vous comprenez? Et belé baba mettre gars netinga. Yo suis cher ici ba ndeko ba ya ka soki y a un problème. Ngana yebi ngai ton na dit non chrétien parce que je suis plus chrétien. Na comment nga muta koto l'église na biso ba kimbangu. Tant qu'on a chrétien, si j'ai un problème, na côté en église, na qui na chair, na fukami, na on sambela. Non, la mawanzam. Il y a un bota. Aki a place mo, il a sacré. Mais il y a un monde na chair et comme frère na permanence, à sœur na permanence, à taliba tu ba te ba matin na chair na simaya chair, à la lycée moussou place. Wana, excusez-moi pour le terme. Faut bien. Excusez-moi parce que ça fait très mal. Au moment où tu as ma solo, ça allait être normal. C'est ça. Au moment où ça passe, ma solo, si tu as ma solo, JB, Fali, on allait comprendre. Mais tu as ma solo, pasteur. Ba pasteur on va rendre ba te belé ba mauvais service. Obi ba pasteur ba on ba bimisa ba to bandoki. Nga za ndoki na ba 17 ans, na ba 17 à 16 ans. En fait mon mutakanga ndoki. Et si là. Ba bimisa nga chebiso na lala na balabala. Attends s'il te plaît. Yango mona oka ba kanda na bango. Oh. Mais oui. Sinon oka ba kanda na bango. Moni ba les enfants de la Rio to benga ba shege awa. Et belé ba za ba fouiller ba pasteur. Ba prophète, ba prochette. Ba prophète. Ba prochette, ba prophète te. Na ba pasteur, o to benga ba pasteur. Et belé ba pasteur. Et belé ba prochette. Moko mona bango ya na TV, mama chalo boko na mutu. Lokuta, ba za ba men ka neti biso, ba maître ka neti biso. Comment yo pasteur le roi pasteur église monene bongo oko yo ça contre rendre à la télé et non pas seulement à la télé mais la chair. Il y a un frère. Il s'est complété pendant tout ce temps, toute sa vie. Il faut pas solo la tête. Tant que vous avez un numéro de téléphone, un moyen on peut sceller le message. Au moment que par là le message est passé. Bakangi saka Roger Baka kondaka ipekri. Oui, bakangi saka Roger Baka. Po banda ko beta masolo a Boaz Kotoyo et loko wana basaleli temple basala cher basala cité Bethel. Bakangi saka Roger Baka pour émission wana. Parce que Roger Baka ndé ko définir makambo wana. Évangéliste Elonga a été arrêté. Nga ina collègue nanga ngo Chic Moukadi d'ailleurs je salue Chic Moukadi. Ngana combien de fois nous étions interpellés. Voilà, banda ki mabambang. Bambang oui saka ya ki makudu tu restes à la maison aux angelo à Rolia bana balalinzala parce que pasteur on linga kangisa. OK. Et aujourd'hui on parle de Mike Kalamba. Tout le monde a ma vidéo aussi. Avant que na Mike Kalamba, toi maintenant ma soir pasteur Moïse Mbi. Il pourrait pas aller à la télé. Voilà. Non pas seulement aller à la télé, OK ko luka pasteur. Oh yazolo ba wana parce que na yo ki que pasteur Moïse Marcelo pas réagir. À réagir. Selon Bango, pasteur Marcelo, ça fait très mal. J'ai suivi le pasteur Nani, Denis Les. Alors oui que pasteur Marcelo a solo un assez mot pour Akego Kouissa.
Yé. Ok, quoi ça Moïse. Va comploter sur Yé, va détruire. Enregistré bango ayo na yo là quoi ça Moïse a memeli Moïse ba preuve ndé Moïse a qui a rappelé qu'il y a mwana matete. Donc à mwana pasteur a traité makamona molimo pasteur a loba na bengi maman pasta. Na bise pasta nga ke na gauche droite c'était. Ngana mwana matete. Frère Patrice Saloba, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. C'est ça. J'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. C'est ça. Est-ce que pasteur a cause exemple ya oloba pasteur a cause exemple ya oloba ke na bengi mbamo pasta na bi pasta ngana mwana matete nga kenda gauche droite c'était. C'est n'importe quoi, c'est l'immaturité. Marambo ba edi na bal pe bazaka na bango parce que ba bato. C'est ça. Vous comprenez? Bah papa na biso kelani bazaka pe na makambo. Mais pour moi ça immaturité ni bale. Na yamba déjà papa kelani batambola marche na bango ezala. Eh yango na biso lelo biso to na internet. Voilà. Ba pe na makambo ba kutana na bango MSO et salaka pe bango ba koma na ba mes attentes quoi. C'est ça. Ba kutana pe na makambo. Yango na biso na bitan ba kutani nango bazanga lolenge ba gérer la kango. OK. Yango to yoka ngo na ba TVT. Yango to yoka ngote yango tilo na mutu na biso to chake papa na biso dit na bala kufa za la saint papa kelani azala saint to chango bongo. Vous comprenez? To chango bongo na TV. Pour nini parce que to yebi ndengi balinye na bango ezalaki. Yebi sanga lelo oyo nze mongo Mike Kalamba ye toucha motema nanga so na no samba na oyo ka nze mongo. Nze mongo ekimi. Ya nze mongo songolu. Ngolu te. Wa yemba olandinga te wa loba nazaki na chambre bimisinga na salon ozinga na salon ozuminga na nini ba série babala na penyel après kobota nebiso nze mwana esalanga bien moko na kata motema tshora pa l'idée après na mona pasteur Mike samedi alali na mwasi ya bato libala ale donc basilisi mishimpa na bango atiso fute baniongo autu na sera abi de mettre frère Mike autu na sera fute baniongo Banyongani. Allez again. Je suis du Moukadi. T'as dit ngala pas mon ami. En fait, oui pour mes amis. Nous, biso tozala victime makambo. Omoni makamba Eliane. Oh, donc futa banyon. Omoni makamba Eliane. Tozala victime makambo. C'est ça. Bato belé bakenda ba prison. C'est ça. Nous étaient accidentés. On comprend. Tolanda makambe belé lelo ba elonga ba liaka ba poison pona makamba Eliane o to défendaka pasteur to défendre Eliane to bité après to yoko maté pasteur a une raison talandenge nzamba saka makambo nayi to pesa ka nzambe ka attend. C'est ça. Pasteur a tout na serre tant ba siso futa ba nyongo pasteur a fini pasteur Mike Kalamba a fini qui dira a tout na sko serre lobi rozana kilt. Donc après ko bimana sera bato za femme mariée mais bango ba pasteur ba bisaka biso ko yo ndo za célibataire so bina femme mariée et ali sumu mais bango ba pasteur ba bimana ba femme mariée c'est ko place na ko bango mo ba pasteur ba bisa biso ko divorcer so ki o bali et ali sumu pour et comme ali sumu te faut la partenaire non wana ti akokufa après bali mais bango mo ba pasteur ba divorcer lelo lobi ba bali exemple ya musika te exemple ya musika te exemple ya musika te vena biso Matou Samuel te ya kufela kabasi de oyo ya récent akufi abali 5 fois 4 basi bakufi bon voilà okay. C'est quoi le problème concernant Mike Kalamba voilà. C'est pas place ni Mike Kalamba Azamabi parce que la sœur savait qu'elle est mariée, elle sait qu'elle est mariée atiki mobali na yo yaki na projet ya featuring oluki muntu pona featuring featuring elongo d'ici yo Australie et non na Kinshasa et le nini et le commissaire qui sert featuring oleza na studio et commissaire na mbe donc eza couple ya ba mutakalisation couple Mike Kalamba couple Makalambai voilà OK tu dois te rejoindre la vidéo à Peniel ya Peniel OK Peniel to moni na mobali mususa zo fibaka zo yembaka Peniel to sisi na Peniel ali après un temps to komi na Mike Kalamba Mike pe a sengi sera yemba Mike pa sengi sera yemba sera pa yemba na volant à cause bête accident yo imaginer na volant sikoyo ba oyemba oto pusaka Ebiso mutu ko baluka. Sérieux ko sekate. Ya maman, il peut se passer. C'est ko sekate. Voilà.
c'est-à-dire mobali wana ponanga mobali ya mwasi wana olimbisa mwasi na ye ya problème te mais il faut porter Mike Kalamba plainte ay ngai na excité mobali wana et place dans Australie pas kanga Mike ils ont une infraction ko bimana mwasi bato za femme mariée et bon y femme mariée loni mateke na mbeto non femme mariée a un problème té mais déjà quand attend Mike abimina mwasi bato déjà za mabe c'est comme sœur wana to kende pe nanu wazadi je crois zawadi to kende nanu malembe yams la sœur elle est mariée au loin Australie oye pour na featuring ouais basengi yo mbongo opesi pe mbongo na yo ya featuring hier asali direct alobi ke Mike atikala jamais ko prononcer na monoko na yeke alingi mais est-ce que loko nini o eko pousser toi une femme mariée aux apena bana tu as de belles familles au batale la ka ba respecter ko kende ti koko matina niveau ya mbeto ya olongola bilamba ya mbala moko te ya 3 fois ça fait très mal. Ça fait très mal. Et on a ici au moni dada et ça n'a pas si. Non, tu as la place Moussoussou. On a ici tout à l'heure. Tant que tu as un débat et puis débat tout ça là, et ça est jibé na raté. Et ça est pasteur. C'est ça aussi. D'abord, mais belé ba na ba problème. Mike Kalamba ya comme pasteur wapi. Aza na église na consacré. Mike Kalamba ou dans l'église ni Mundiba Bethel Mike Kalamba ou dans l'église ni Bethel Mike Kalamba ou dans l'église ni ok Majabo ça t'es toi qui est malembe dada ngena zo ma précision voilà Mike Kalamba ou dans Shekina obi Shekina c'est église nani il y a pasteur Barout il y a pasteur Dioka voilà église à Shekina pas pasteur Dioka ngana priya kuna ok na émission na frère Mike Kalamba so to kuta na émission que Dieu te bénisse amen yeba émission nga frère que Dieu te bénisse mbote na bango za kabongo na prier wana parce que bo mwana na ngani onso na yebi pasteur dit yoka boye en face ezate ya lisolo te parce que il faut que du ciel ngana obenge papa leki ok tant nanga mususu pe abetine ba koli kuna basambela kuna ngana sambeli l'église on ba no benga frère Noé ok donc na yebisi yo na frère Mike makambo ça déjà sonya tanga na sangote parce que mon église wana elle a école de formation c'est ça Shekina d'abord, c'est une école de formation. Ça dit moto assemblée na Shekina. Na moto assemblée na ba église de réveil, moto assemblée na Shekina ba na moi considération moko boye. Ba église ma conduite moko ligne moko strict quoi. Ça dit moto assemblée na église à Shekina. Neti sert, on a droit là ta jipe kangati. On a droit là au chablora matoi. Ndenga la tislim boyo là tati. Ote ola te oko tate. Voilà. Frère ola ta chemise boye te body boye to ko ta na église oko tate une église à Dioka. Il pas ça Dioka oko tate. Voilà. Mutaye ko moderniser makambo za pasteur Barout. OK. Vous comprenez? Mais pasteur et Dioka et oko tate. Siko Mike Awuti kuna. OK. Ayoki si pasteur Dioka soni. C'est ça. Après on a commis la cité Bethel. Cité Bethel papa Moïse à Monsamba nani papa apôtre Mbiye a Koufi a consacré Mike Kalamba ite. Ngana bino biso no soto mona ndenge ba osala Mike Kalamba ba église na télévision na RTGA ba kilta poko ya minuit intercession. A commis pasteur ndenge nini. Aza pasteur responsable. Et aza différent na ba Henri Papa yé a zagi na résurrection a Dominique Ngoyi a consacré a bien que ça l'église na. Mami Michel Chabani na consacré. Conseiller dit on doit être clair. A outi na CFMC. Voilà. CFMC Mami Chéline na ma Chabani na maman Olangi babeba naki. Na consacré. Mais on a les problèmes dans la Mougine, il y a beaucoup de parvenus dans ces milieux-là. Ma parvenu baza est belé. Ma parvenu baza est belé totalement. Oh yo, boy, t'es donc au monde magé. Parce que là, mana yo te bu pasteur est belé. Oh, azala consacré nulle part. À comment pasteur, on a bandi 400 500. Voilà. Basé belé non boy bon. Basé belé. Nga pom na ngezali ya
qui pasteur na bango te bon na ngezali bango baza ko enseigner l'église de Dieu l'église de Dieu za bato bango bazo ya malaka te église na bango na kata temple batonga ba enseigner bango la fin du monde ba enseigner bango makambo ebele à la fois mais sikoyo tango yé na chair o banda o lakisa ba ndimike ngai na ba problème na frère Mike na ba problème na frère Marcelo ya on a problème na pasteur Marcelo bango no so ba frère na lola okota pasteur te na lola okota pasteur te siko okota pasteur te batei biso ikobo ezamabe avant mariage ikobo ezamabe kosala pe na sima kosala na sima ya mabe batei biso kolinga mwasi ya batu ya mabe nango fiba bongo soto to mona bango moko basali na nzambe ba osalela ngo batei biso pe ko divorcer eza mabe OK batei biso ko sise etoloma mobali ya mabe batei biso ba bikozwa pomade vaseline kocha na sima po leka mwasi no na nzela sima ya sodomi ya mabe wana ba pasteur mbote ya biso batei biso osusuka mobali na mobali okosangisa nzoto te ya mabe c'est ça mais bango mo ba osala ngo na la vidéo anya sali yo ite non ngana na ba preuve ngana ba preuve ngana la ba preuve ngana ba vidéo na Mike Kalambai na téléphone aseni et comme pas ngana nini ngana tant bango no so ngam na filmer bango asalini oh mina mo se batu ya libala abisi abi c'est bon le bio za na kits na tongo le la chair est faible moi ça la chair est faible ndenge moko na biso te ndenge moko na bino taza jeune azalo kwa yo ngana o mela whisky no ko ka be posa ya ko mela whisky te oh mais oui oh dada tu comprends makambo ngene ngete makambo ekende logique c'est-à-dire na vidéo ya pasteur moko yango ya ko Philadelphie pasteur aobima interprète ya Roland Dalo abala mazo bima na muninga ne mobali na ebite sur zaki avant kilt to après kilt nana ngona téléphone nana vidéo ya pasteur azo attaquer pasteur na chair nana ngona téléphone nana vidéo ya pasteur na mwasi ya batu femme mariée likola mbetu samedi na 23h ba silisi na ebite so betaki 9 coups so 10 coups na ebité mais l'essentiel pour mes attentes ba 6 ya ebisi abi lobi ozana kilt donc le dérange quand même ngelo ko dérange ngezani tant on semble pas apôtre Léopold Mutombo ABC biso na enseignement parce qu'il y a enseignant voilà ABC biso na enseignement le culte du demain ça se prépare aujourd'hui ça dit culte ya lobby dimanche il faut préparer au samedi nazaki qui ton ensemble dans nos chrétiens ceux qui lobby dimanche ça dit le samedi na droit au sumukati non préparer un compte nanga nanga et ko beauté te makambo za belé na koyo siko ngana zaki soki na yebi que culte ya dimanche en tout cas samedi je me réserve na bimananga te na ngana palin non intercéder nanga non sambela nanga na nanga tout le temps consacré na mamanzambe non tanga bible na ngana mamanzambe ça dit culte ya lobby dimanche il faut na préparer on nga wana 6h ce moment transport a été makolo ti ministère amen mais pasteur azolala na mwasi ya bato femme mariée zela na de yokana biso te yokana biso s'il te plaît pasteur Mike Kalambai azolala na mwasi ya bato femme mariée vidéo yango awa na lakisa o lakisa elonga Mike ezate yo c'est le lozu yango te mais yo na biso yozu yango te ngai pona nzimelo yozu yango te zela na lakisa yo tapu ya bato nyonso salama to mona no calme na lakisa yo lakisa elonga Mike oyo pasteur abachi omoni o oyo mobali akota moninga ne mobali obisoni oyo tala te tala na lingo tala omoni nazo la kisono ya pasteur te totano o pasteur omoni toloma mobali ti o pe toloma mobali mibale mobali moko akotsa na sima mobali mususu OK nzamba limbisa biso poto otala ni lita mutu mususu ali su o pa interprète Roland Dalo yeyo apesi biso sima lwa mwasi so azobina sele mama wa sele yeyo awa na veste soka bandi français na chair okoka somo yeyo na mwasi na ucho bala mikolo yeyo mwasi ne yeyo on comprend 6 mois de mariage moi ça kiminda kwa divorcer na wabe to masolo na ba preuve na yango zana l'action siko Mike Kalambai po yo da moi tembe oyo tilanga kangela video na na l'action Mike yeyo tala video fona mona elonga Mike na l'action tala OK na tala bien Mike yeyo moni
Alali. Oh, Alali pembeni na mwasi na ye. Mais Alali. Oh, Alali pembeni wana mwasi na ye. Mais quoi action? Ah, mais nga l'action yena mwasi batu, moi so sa femme mariée. Mike azui le boko tchena to la mwasi batu. Aza na pongi le boko koleka. Eleka ba komi na mbetu ndeni ni yozo confirme ba komi na mbetu ndeni. Siko sera mwasi libala ye pa komi na mbetu. Oh, mais pour mes amis no sera libala, déjà non yé papa wana mwasi batu femme mariée. Nga pom na ngeza certé, nga pom na ngeza bien. Et sert à sali mabe. Mais il a pasteur, il y a terre biso bino bon comme maintenant ba femme mariée. Donc nga bena ba femme mariée. Il y a chanteur de l'éternel. Na ko ba femme mariée. Chanteur de l'éternel, la terre rappelle. Terre pour monter, azan des femmes mariées. Aza femme mariée pas chanteur de l'éternel. C'est que yo femme mariée moi soit se respectera. Mon bala pese lio dot olongo libisaka na yo na mboka na yo yepo yo séduire musala nzala. Ba femme mariée nyonso ngai nana ngape célibataire engagé. Nana préparatif à libala. Mais wa moni azala posa na nga disponible. Ke na bi ba femme mariée nyonso. Disponible à bala. Pasteur Mike a biso bi so za femme mariée ko bimananga. Alobi no bo. Mais yongo makumbi ya saliti. Oh dada. Tala, tout bomba sous belongité. Ça dit ba pasteur a Denis Lessi. Denis Lessi ça fait, Denis Lessi ça mystique. Avant de commencer à Denis, tu ne comprends pas qu'ils ont un lot moins exact. Et l'eau a caché Zati. Qui sort wana. Jamais. Dada. En aucun jour, nous avons un sentiment intime dans moi si nous avons un téléphone dans la filmé. Nous avons filmé qu'ils ont la fille. T'es en émission. Même de mon côté. Donc elle savait qu'un jour, même de mon côté. Naza célébrité. Nana motomoka normal. Nazo éviter peut-être que si je suis dans un mois si na ba moment intime nanga a son téléphone à filmer. Combien plus forte raison que Mike Kalamba va célèbre. De réalité. Oh, vidéo za mobimati azolo ba ke ozalobi na kilt. Oh, yo on défend yo on place à part Mike Kalamba. Moi je comprends que yo ndio on va pas. Talanda qui sort. Na ba dur ya sœur, c'est comme si Yams nudité à Moutou pour on dit maquisanga, ce n'est pas facile. Tu passes à la télé, tu te maquilles, tu t'habilles très bien là. Moi si à Batou, oye ko expliquer Batou. Premier jour na Raina Mike, oui, studio. C'est là notre qui n'est malembe. Papa yo ça analyste. Il faut tout ça analyse. Non ça dans l'analyse. Yo outi moi ça libala. On luki Moutou pour un featuring. Featuring et comme Makambo. Est-ce que c'était obligé y a roulera na TV pour nous passer sur des détails. Jour à liboso na mena Mike, tout ça li na sima. Jour à m'balé na studio ma Majabo. Jour à misa tout ça na Moutou. Est-ce que jour à liboso ba mena Mike ba ça na sima banda ndeni. Oh Mike a ABC à lui, Mike a ABC éco tate. Mike a ABC à lui éco serabi éco tate to chaka vaseline. Yango na msera lobby. To chaka vaseline. Te naza iba. Mais vidéo sera ça lobby. Sera zoloba wapi. Sera zoloba. Mutazo lobe za sérieux condamné ngandeni. Sera zokosa. Oh. Soit azan la main noire, comment expliquer? Mais yo na mon ngeyo okole ka fasciné pas frère Makamba ya. Ya solo. Comment expliquer yo na mon ngeyo na frère Makamba boko le ka marié pour protéger ton foyer okole ka na TV on a belle famille ba pesi oza mbe atende ti babiso on to sangi sa famille té. Malgré tout ça na ba trop to partage mais non on a sangi sa famille té pour ne lo mais toi quand même au sangi sa deux familles mo mikolo ba papa mo mikolo ba kuta so ba mbo ni ba sangani. Mobile mo boye abimisa mbongo abali yo. Aboti so na 4. Oye, on sali bêtise non oui, tu que basi ya mabala ba trichara. Mais après tu passes à la télé pour expliquer. Premier jour à sala nga na sima. Et quand tu t'es aussi Vaseline et quand tu t'es Vaseline était pas aboya Vaseline. Deuxième tour. On sali na mutuka. Oyembi na mutuka. Asimbi na makolo. C'est frère Mike Kalambai. Frère Mike Kalambai na volant. Est-ce que c'était vraiment important ya roya ko pesa biso à la télé? OK. Obtenir question moi bien. Ça dit oui pour mes amis. Oui pour mes amis dada. Chose à sérieux aux arts sérieux. OK. Mais aujourd'hui il y a moins de sérieux quoi. Nous sommes pour ça apparaître sérieux. Tatanga non de to sola boye, ngana bi dada na sérieux mais yo moko au fond de toi en soi oui no sérieuxité. C'est ça. Ngai benya za na ro ba ngana na sérieux mais au fond de moi je sais que na sérieuxité. OK. Vous comprenez? Ça dit pour mes nini. Pour mes aya motokoki oya pour attenter yo. OK. La sœur est à moyen à bien toi nga funa tenter ka frère.
Mais frère, il faut ça faire maintenant. C'est que frère là, la chair est faible. La chair est faible, on n'est pas pasteur. Dada, la chair est faible, pas pasteur, ils ont raté. Ezali. C'est pas pasteur, ils sauté. Oh. Pas pasteur, ils sauté. C'est pas pasteur, ils sauté. Au moins quand on parle de faux, il y a aussi de vrais. Oui, il y a de vrais. Na boyité main, la chair est faible. Ton bible. Et bon, banda barouti, banda makambo. Si le ta vidéo a tolo, ni notre monde a été poigné. Le Paul Moutombo na bêtise nous ça la yemo en privé mais banda côté ya ti le loba na baidi na bal tout monde na ta kaleso n'était autant na singa le cher est faible ndeni kai pa na bango do eka bango génération mo kai mai kala mai Moïse Mbiye ils génération mo ba pasteur Android on dirait mais oui apparemment s'il faut parler il faut dire ça yo bon to tient aura anglais on nan au moins da mutakala ya vena biso nani Denis Lessi ya tout le monde. Ezala yete. Eh, longwa. Ezala yete. Denis Lessi. Ezala yete. Dada. Ezala yete. Oh, tika ko na vidéo ya Denis Lessi. Nazala kana ngo ezala yete. Na vidéo ya Denis Lessi ye moko boye avant na kiti. Ache tika. Oh, ota débat neni. Tika osa débat. Ye moko ye bien ndima ngo la télé. Oh. Denis Lessi ye moko ndima ngo la télé c'était lui. Ezala ye azobeta savon na nini oyo na caméra boya che caméra. Denis Lessi. Et c'est là où ça y est tendé. Anzima ke ça. C'est une vidéo musota la ngo bien té. Ngaso ina moni vidéo na soa ngo na tia ngo na tala so eza vidéo. Na soa ngo mana tia na table à montage. Na tala so eza montage. OK. Na sala bongo nga tala vidéo na sentimati. Ça dit pona lo ba vidéo eza mai kalambai. Ça dit na soa ki vidéo oyo. Na tia ngo na montage to bando lu sika couper na action ezali et ate. Ya mai kalambai. Vidéo moko balaxi babimisa ya Moïse Mbiye ya fa Moussa Fibe ba aussi c'est ça la Moïse Mbiye était c'est ça mais vidéo balaxara Michel Bakenda simbi tolo mozo laxa boy Michel Bakenda vidéo balaxara ya Papi Mboma simbi tolo mozo c'est Papi Mboma OK ça dit on doit passer tout bomba bilongité quoi mais frère ana oganga Mike ba ebele qu'est-ce qui prouve que ça Mike kala yeah na vidéo na yo la kisi yango azoganga Mike yango na biso omoni quand même qu'ils sert o mena mun kizaki sert on s'appelle c'est que ça omoni quand même que pèse oyebi pe quand même que sert alobi ka fibagi Mike Kalambai na voiture alobi mais to monité omoni pe sert na Mike Kalambai balali mbeto moko Mike Kalambai azuli boka tiena to la sert puis pour côté la Mike Kalambai na chambre dada on apparemment on dirait to se comprendre ngano parce que yoza pur ming côté ba Mike Kalambai ba pom na ngezali l'église dédiée aujourd'hui bana na nzambe lelo ba kina kosama na église à monene le quoi cité Bethel le quoi na église à monene le quoi ya la compassion à Marcelo na église à monene le quoi ya Mike Kalambai bana na nzambe ana ba o bango misato ba retenir baza pas moins de 3000 OK ça dit pas moins de 3000 personnes Moïse Mbiye yemo déjà deux kits de na si à côté ça après préparer musuba 2000 1500 personnes Marcelo les églises monene ko le Moïse Mbiye c'est pas moi la compassion c'est pas moins de 5000 personnes Mike Kalambai na habité soit combien yana ba 1000 personnes to chaka 20000 personnes mo boye ba kendara pas pasteur mo ba ça ba kobiste ma pasteur est cobiste. Je suis contre la chair est faible. Combien de fois mon vidéo n'a pas na pe mobile n'a pas la chair est faible n'a pas na sentiment n'a pas la whisky n'a pas mutu na futa banyongo. Combien de fois mon vidéo n'a pas internet. Futa banyongo pasteur ba futa te. Le problème na ezaka lokwa ba futi nyongo ba filmer. Te bom na ngeza nini? Bom na ngeza brad go futa. Brad go futa. Yo ba go futa obe. Peut-être que ça go futa. Poutine a refuta. Vous comprenez? Mais Marcelo de Abala. Marcelo de Abala. Il y a ça dans Katamakambo. Azate. Oh, Moïse Mbiye lobi na yeti. OK. Mais vidéo n'est ça. Te yebe a répliquer par Moïse Mbiye. C'est ça. Autant la vidéo ya sango moko boy ya Katanga so ya Kasai alobaka na afinga Marcelo après Marcelo alobaka l'église catholique est une salle d'attente pour aller en affaire. Voilà. Sango a répliqué. Après Marcelo a répliqué sango. Mais il y a pas quand Moïse Mbiye a lobby na Marcelo après Marcelo a répliqué pas Moïse Mbiye. Église comme non le roi Wenge. Marambo différence est à Najibe na wer. Différence est bango ba sali réconciliation ba ça déjà album na bango. Sikoy. Pour mes alliés ya mukoloni ni Mike Kalambai, Moïse Mbiye, Marcelo ba ofana calme ba solo là.
nzamba temps il y aura un jour où ezaka nzamba bosana bato wana nyonso yo calculer c'est le diable abosana bango te tala ena makamususu diable aza innocent eza makamususu diable ye moko ayebi nete ah nayebi so vérité oh yo moko vani na yo oki oluki mwasa bato bimi na ye alokomi yo diable faible ata yo moko te dada yam so mo ndenga nazala na oboy nayebi ke yam so amoni mwasa pemba lati noir okoka te on comprend parce que so ndeti mutu alobi ke nakoisa yams ako utiliser dada po yebi ke dada azala na yams et puis na yebi ke pono tindela yams fille-moi là ta coula moi noir azala pembe voilà babiloko alinga yango yango moni on siko se mutu abongo ayeli yo nayebi te ça dit pomme za nini ngana ko koya nanga mais non il n'a pas de vérité donc koya yo lingi ba maki te yo kana biso na koya na ko koya pona mutu mais ezala difficile na ndenge ngana mutu a TV omoni lo ba mutakala batu boy jour yange ebima na okufa mbama oh kufate kamana na yebiso vérité moni mutakala nga jour ebima je te jure na okufa mbama na biso ezala scandale ezala te pona ye na mi yebi na kokate ezala scandale nga stemite moi Frank Stemai mutakale bimana ngapwe ezala Frank Stemai mutakale bimana ngapa normalisant ngana kokati na kufa par conséquent ngana ba limite dada papa lek na biso mo akufi déjà toke na moko ba mbomé toke na deux tantes na biso ngaka mo mobile OK ba tante ba koti bato basaka na moko ba biso bango te ba cité OK moto akufi déjà tango mona mutakala na yo eba te ko mona mutakala na ye c'est ça akufi déjà mais bato ba osa na morgue ba bisi bango mwa mobali ba cité ba bimisi bango kaka po mona nidité amoweité c'est ça OK c'est quoi dans tout ça qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la exemple mara mususu auto ko mona raté c'est impossible moto mona nidité à moto tout ce que Peña a dit ba oeleka Mike Kalamba embi avocat Mike Kalamba za to Peña la na raison makambuto alobaki kabali mobali te abala mutu moko boye oyo Mike Kalamba ba lobi on a internet je confirme pas ba bien na bana mi balo abota avant bana abota Mike Kalamba si na pasteur Denis Lesmita lobi non Denis Lesmita lobi akomi na bana 4 ils apprennent na combien de mamans na 3 mamans OK un homme dédié moto na nzambe pasteur akomi na bana 4 na mama misat eza problème te problème dada na biso ngati siko na boti te eza te pona botaka te to na impuissant te yango te eza ke na botaka voilà o comprendre eza pe na mwasi moko to mibale ba ki bazuize minanga mais na otala ke yete sali no bongisa lignée nanga oui, je suis dans les trentaines, dans les quarantaines, cinquantaines, soixantaines, tout ça. OK. Il faut te préparer retraite. OK. Nganaye, na oleka, bana faut batikala. OK. C'est comme ça s'est passé avec nos parents. Voilà, makambo on ils ont affecté bana nzambe tellement et déjà dans suka émission et affecté bana to ebike na bandimi mususu bango kontima bango ezala pona et pas na maboko pasteur. Ils ont bandimi mususu bakenda pasteur, bakenda église ka po ebike pasteur no. Pasteur a voyagé, il est passé dans l'église. Voilà. Donc makambo ezoleka ba fidèle wana yo ko ba fidèle église ya cité Bethel. Ba fidèle nyonso. Et ngala wana ba fidèle ya église au préciser. Voilà. Na préciser te na lobi ba fidèle o ba ma kondima bango za répond ba pasteur. Ba fidèle ya église ya cité Bethel. Ba fidèle ya cité Bethel. Ba fidèle ya église nini Isusu. Voilà. Ba fidèle ya natangi ba komo église te. Te ngana otanga ba komo. Ba fidèle ya église ya cité Bethel. Ba fidèle ya église ya pasteur Mike Kalamba. Ta présence. Ba fidèle à l'église, ta présence. Ba fidèle à l'église, il y a la compassion. Bolongo na l'église wana nzambe azate. Bo sambela kana ndaku. Oh là là. Église ezali moto. Temple de Dieu ezali moto. Monter mambo. Nzamba lobi na Pierre a lobi, c'est à toi que j'ai bâti mon église. Quand il parlait de Pierre, quand il parlait de Pierre, il ne parlait pas de Pierre à Libanga. Il parlait de Pierre, il y a Pierre à moto.
que c'est cette pierre que je bâtirai mon église. Donc, sur moi que Dieu a bâti l'église. C'est sur toi que nous avons bâti l'église. Bolongo wana l'église wana misatu nzamba ata balola bango de apesa bango Congo. Bakoma ko samba, bakoma ko swana pona basi, pona sexe, ba pasteur ba swana pona sexe. Et puis ba pasteur ba swana pona mwasa bato abala. Yango wana. Yo kanzi Mike, yo kana biso. Yo kana na betolo vrai version isolo. Sero yo ya majabu. Munta kuti saye na Mike Kalamba eza pasteur Moïse. C'est ça. Pasteur Moïse Mbi azalaki na ye après un moment ayebisi la femme mariée. Relation na ye on a lobité. Tango ayebisi alobi na projet mon en ligne na fungola. Le quoi ina Moïse Mbi est déjà ba on est sous ko so la moi bien te ba komaki distance. Nde ayebisaki Moïse Mbi OK c'est bon na lukananga mutu mususu. OK. Dake na ko luka Mike Kalamba. OK. Relation bandaki ya Mike Kalamba ezaki kaka ya majabu. OK. Mais il ne faut pas oublier que la sœur Zabou, Aza Oya Madjabou, il y a Zaya Australie. Après un moment, frère Moïse Mbiye, ayo comprendre que frère Wana na sœur Oyo, bapesa Wana, bakomi na bandenge mususu. OK. Bakomi ko sola na bandenge mususu. Peut-être ba imagination kaka. Pasteur Moïse Mbiye so ba imagination. Eza zuwa. Oh, merci beaucoup, nous sommes à la fin de notre ça fait très mal. Ça fait très mal, Dada. Je sais que ça fait trop mal, mais heureusement, le pasteur Moïse est déjà pour mettre un épisode direct jeudi. Pasteur Moïse n'est pas ça direct. Oui. Bon, le Paul Mouton ça direct, Mugoni. Et il y a ça, papa. Et bon, papa Kélan, il y a ça direct, Mugoni. Au moins la place église qui n'a pas église ba pasteur balinga soit comme pasteur il faut moi sina comme maman pasteur na longo la pasteur de la foi l'église a pasteur de la foi ngana assiste rabato ba ilanda dada international ba yebi okomona moi sina na cherté azakuna musika pour la église vision tout exactement ma pesi et pas mobile est-ce que sur ça pasteur il faut que vous moi sinon attends qui intercesseur attends qui ceux qui il faut beaucoup il y a mon pelo peso bomara et amoro en fait oui pour menine c'est ce qu'on dirait Nadège n'a comme nom pasteur si si à lui on voit les choses il pas comme maman pasteur Yangwana. OK. Si on a pas m'nangeza ko comme pasteur, te pom nangezali nani ndazo pesa bango monopole comme pasteur. On doit pesa ka moto monopole ya ko évangéliser. On doit pesa ka moto monopole ya côté ya ga Nzambe. OK. Nzambe ayebisi Moïse alobi kende oyebisa Pharaon ngai nde moto na tindi yo libérer bana nanga. Moïse atuni abi me ndenge nini bango bakoyeba. Ke ngai yo moto tindinga. Voilà. Nali kukuma o na nango ayebisi Moïse abi oh mais ozoye bateke ngai Nzambe na ana yo tali loko apembeni na eza nini Moïse atali moni nzete abi zwa nzete bwaka ye na se tanga bwaki nzete na se nzete ebongwani nguma Moïse ye moko abangi nzete na ye Nzambe abiso abi kobanga te simbe na mukila asimbi nzete na mukila nzete ezongi nzete abi kende yebisa bango soki badute d'ailleurs ça yo muto koloba liboso na bango te eza ngai nde na koloba kati na liboso na bango voilà merci beaucoup Moko mona ba pasteur nini la tsabiso ba pasteur wana ba bato na Nzamba solo c'est ça le problème yango moni bible lobi place mo verset na biblique bang sanga mon peuple périt par manque de connaissance tozanga connaissance nini Yahweh baba vrai na ba faux. Ça dit et le bika bongo. Mon peuple périt par manque de connaissance. Connaissance auto zanga ya nini. Nzamba lobi na biso to zanga connaissance. Ya nini to zanga. Mokomona pasteur wana zana ba sero baza uniquement ba fanatique na ye. Bavanda liboso uniquement pour na pasteur. Pasteur ana kilt modérateur modéré mais pasteur na sima na bureau na ye beta serre futa serre moko nyongo. Merci beaucoup, nous sommes à la fin de notre émission. Merci beaucoup à Yamsi Yambe. Nous sommes sur ngana betelo s'il te plaît. Olim bisabiso s'il te plaît. Yamsi. Yo bi reboté. Na iba reboté ndé. Yo bi chala mwana te. Na ibi chala mwana. Lombongo.
Et alors, j'ai beaucoup d'estime hein, vis-à-vis de vous. Je vous respecte tellement. J'ai beaucoup d'estime. Non, ça dépend de l'année. Dada. Azapé obligé de. Aboki po yebati. Mais pour me la biso ça c'est est-ce que l'homme bon on va défailler par là. L'homme bon on va tchala mwana te. Mais tant moi non chrétien. Yango muna tchala mwana débordera ebisi à lobby. On va comprendre il faut tinete na ki sense courir à rater. Moi il va tchala mwana yate. Lelo na ki sasa so muta obili ayebi rebote na pasteur bio kana okondima. Pasteur Barout n'a pas dit mais l'homme bon a bien reboté. Rebo. Selon hier ayebi été. Ayeba peut chala mona té. Ah. Koyo monya mo grave. Ayebi été. Ça dit hypocrisie basa na nzambe ndé ça passe. Basa na nzambe baba hypocrite moko na ebisio. Taka bakoma asombi légende tena kata mulanya Maltina. On met la légende na mulanya Maltina yo quand on dit on met la Maltina, on met la légende. Bazaki awa misu bazaki awa moni kanina wataki bomba kimi oh bazaki ba pasteur bazaki awa sali bazabe escroc na niveau asuka ba pasteur bazami tema mabe sali ayebi ke yo zaka na 10000 ayebi sa opesa offrande ya Isaac na yo do pesa 10000 anani yoso mais bible eloba ke avant que otika na ndako nzambe tano na ndako no tiki combien bango ba yebisa biso babina nako kotika eloko te yaka na Isaac no awa tala niveau misaki muté mabeti ay biso pesa nyoso za na ngonzamba osala voilà là on bon ebine reboté o créer un problème te et ya eba ka bat nyoso te lobi so ba tune bina file kutu mona quartier na bango alors papa yebi yeti te ba bat nyoso te ya kobina bango yo mais bina file mona kisensu long mbongo mona kisensu so ba tuni ebe oyebi bina file na yebi yeti ya eba bat nyoso te na ba ta kobina bango pe ayebité. C'est ça le problème. Ça fait très mal. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Très chers abonnés, comprenez, nous sommes en direct. Donc, il y a un oiseau, les mouvement et puis on a des amis. J'espère que ça n'a pas dérangé. Hein. Merci beaucoup à Yam Siamé, mon ami. Merci beaucoup à Lukiri Béton, Nafekine. Un grand merci aussi à Scotty Lele, à Diemundix, à la prise de vie c'est Chris ici. Et l'autre à côté c'est Gilit. Voilà. Yakole Kole, je te salue. Je salue Poutine, Voulouzi, Galo. Je te salue. Moto Aliane la Rabania, Mabasoso, Bamboa, Bangombe, Matiti. Bilo Nyonso. Il y a l'année la Mingi Gota, Bilo Rolia. Aussi, nous saluons aussi Eric Ewa. Mon bali a Adé Adeline. On te salue. Merci beaucoup à ma femme, je t'aime énormément. C'est pour bientôt déjà Norbala. C'est pour bientôt déjà Norbala. Civil, coutumier, religieux. Mon pasteur wako meka ko bimana mwasi na ngai ya libala. Yemi sene mwasi na libala. Na kangada o bi na bi ina na photo wana video wana za isko mwasi na nga na mai kana mai. Dada, la émission, nana la États-Unis te beaucoup n'amboka mibeko nana zena kisasa. Europe njili kaka. Mundu kite, kuluna te, oni te nana yebiso mibale. Makofi na émission, donc bientôt on va là comme non changer d'identité, non on va célibataire, non comme marié. Te ba femme mariée ba ya ba pasteur ba biso. C'est de l'orgueil, madame Tozo boya yango. Yo zo boya mais ba pasteur ba oli nango. Yam sto comme na suka. Ça aussi na lenga temps déjà na. Eric Ewa batela madame. Okinde ba pasteur ba landela madame to ake prière. Na pasteur ba so la ratoti. Ya kole batela madame po bobala bo ba marié. Yebisa madame na suka so pasteur ebisier madame ina zo luka yo to nzamba la tsenga makambo po na yo na réunion landela madame yebisa prophète to yaka biso mi balemba moko so ewa so ke komi kaka o ada lobi tena ko na biwa pasteur ngamoko divorcé c'est comment bana pasteur na biso vérité voilà. C'est fini pour aujourd'hui minga lobi ça parce que temps déjà to consommer ton habit soit bien sort so nzamba zongi te to kutani lobby avec un autre numéro de cette émission. Merci, au revoir.